Na kumba kati. Na yebi yo bien na mambo kumba. Concentré ce que misu na biso bato awa emonaka oui na songe na awa pe emonaka babe on liso ndakala siko saki oyo eza na 20 000 il faut ezala prudent la pembeni mingi siko ntango moto azobimisa enveloppe chocolat ezomonana enveloppe ya noir te le chocolat ozomona eza pe monene parce que 20 000 eza ebele ozomona donc na 20 000 enveloppe on ekelekana te samba mona omoni mpe nani bakangi moyibi mama bafamille wana akotika akota te atika atika na ye bafamille yango ya biso ezalaka boye badésordre banini ozomona so mbongo eye mama moto elongwaka siko makambo mbongo ozo comprendre donc atika na ye abima na makambo wana azonga ne poto azongi déjà félicitations Maxi zonga atika na ndenga lingelaki ya jani ya botika te biso soto linga ya jani atika basaka tana bagba ya yanzi atika te nga simba mutu te na simi na finga ine tini yesangelo ni na finga kana finga nga no na finga ite no finga te bongo balamu kolo baza ko finga te te bon balingando ça osala les reproches na miso batu te c'est bon ba osala bazo finga ngape na ofinga na osala reproche bongo ndegene na babiso yo tiki ba mpe ba otika na bango so yo tiki mama na bango ba mpe ba otika na bango te ngape na sala ka eloko te blonde bo posanga ba question na répondre nga sala ka eloko te babi kanisa liboko elesaki yo na tango place yazaki mutu nanga penza na kota na chambre na lali pongi to lali ye pa nanga kota na chambre nanga ngape na kona ndaku na ye na betra porte te na kota na kenda banzungu na bandi kolia akobanga te ke Gabriel osala nga mabe ngape na obanga te ke ya osala nga mabe sikoni ndele kanikasi Très chers abonnés au Kadi Télévision, la Beauté, merci énorme de votre retour, de votre fidélité sur cette chaîne. Indéfectible bien sûr, que Dieu vous bénisse de partout. Merci Nabaonio Sabazarabiso Nandela, Nabi que Ao Ezali, Wenzemunene, place Yamotonio Ezali. Encore une fois, je commencerai cette émission en disant ceci. Moi, Namae, la banque a raté Babaksan, élève assis dans la classe, parce qu'il y a des travail en Nae, à Sala Moussala Nae, et qu'au budget était. Bon, on est tambola. Mais ce qui m'a aidé, déjà, moi, Netikaka, au banc à pour au Kanisake, les chèques nés, on doit remplacer. Or que, ils allaient en bon côté. Tous en déna bolingo, mingi, mingi. Que Dieu vous bénisse de partout. Maintenant, Nazali, ici, sur le plateau, Namoko bolingara mingi, Bobengara makasi. Na yebi da kuna na ndako da ba misu ba yebi da ko ganga deja ba ona benga bango mingi mi ba mi bange ba yebi ko komebele boze pe bele boya lisusu mingi mingi mo banga na bino yeyo azali autorité suprême mi bange wana za na plateau na ke ko pesa yembote na yeto komeka ko beta un peu tout ce qui se passe dans la toile, l'actualité c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, comment et pourquoi et puis to ka pe ba vie na par rapport à ya intervention ya bandeko mususu onyo so ba miki koloba toke na ye ya Gabi tumba bonjour bange to pesa yembote ya yo leki Kimeza par la grâce de Dieu. Il y a solo hein. Il y a beaucoup de na kimia. Ni sekele nous avons posé la gane sengo. Nga na kimia na sengo. O milagro kisito. Et le côté tango za na Nzambe. Nzamba bolia. Nzamba bolia nyonso la kana kimia. Il y a solo hein. So webi ko za molongi. Ozanoka na kuseka, na koseka. Oyebi ke gouvernement pe lobi ke totika ko apesi mot d'ordre moko. Ministre environnement mutalobi que Mikolo na moyo za makasi, il faut éviter que s'énerver. Oui. Il faut éviter makasi mingi mai ya malilité. Mai ka ya normal. Mai normal. Moi tiède ya moi malili muke kaka. Ko mélangeaka. Ko mélangeaka. Po ça la lingo soko siliki na moyo mabe. So lingo soko. Teza mabe, so lingo soko la banana makolo. O tena mai na makolo. Banana makolo. Ozwi 5 minutes na ya mai. Et matende allez, refroidir nzoto. Ndio yeko ko sukula
nzoto mobimba. Vous comprenez? Donc ba misusu ba moni ba mort misusu ezali subite hein subite les autres na mbala moko yema mutu moto zaki na moto moko donc faut ko banda na makolo. OK bandi na makolo après o remarqué mo so tiema na makolo remarqué mo ndezo mata le baliwa musu bato ba kufeza bongo mbala mo mai na mutu. OK surtout na ba moyi oyo na moyi ça qu'ils a canicule so za nini donc faut que vraiment ba principe d'hygiène est important ba principe mususu pona koyeba komi batela sinon oya okota na phase moko ya santé mabe okomo kama onoko ali na yote ezaka ndingo yebi koyeba okengela témoin eza tellement makasi il faut komela mai mingi il faut vraiment koyeba kosokola ko bana makolo comme na pe mai ya glace te mususu mai ya glace mai ya non changement brusque ya température na nzoto ezaka bien te et puis ça rappelle sucré voilà moni ba conseil mususu mama tumba pesa bino conseil ka ko lamba te te chaîne ke kitoko na yebi makambo ebele ya solo wana na leki basi na bango ba ko kanga te oleki nani basi na bango basi banani ya bato bafinga kanga te ba ko kanga te na yebi trop ya solo wana donc otangisa bango pe do bavani pe non enseigner bango ki bomoi c'est ça nini mais bato ba kantara po yo obala te okopesa bango enseignement na libala te te na kopesa makasi ya gabi non pesa makasi oui ngala vana banda kumona mobali ebele nakota mabala trop ya gabi nazo bisa so comme tanga libala nazako kima ovani na ona bien ngala koti mabala na trop na tina ba Chine ya gabi ngala zo ebisa yo kwanza na nteke personne ngala vana mibali na ndako moko mingi ba sepela pe donc mali bela sepela azan esika oketa non siko so ko bika era libala bando kimani non ma gena kokinante o ma ke kokinante o bona yo o saka na engagement moko donc eleki makasi mais tant de vani na ndako mo eza d'engagement te wana eza dango nzamba yebi yango te ya dango yaka to boyi nonde ko ta problème na kolo moi na sepela na ngame na bona problème na kolo d'abord na nzai poli bal eza jeté ya solo wana libala faut tosa kobima na mbali mususu te zala concentré kana mobali wana priyaka pona mobali wana kanga motema chela mayele wana eza ya mukiza ebele chaka mayele ka wana ndelo bando bang kasi bisanga ndelo bando bang mais siko ko bala na bale za makambo ebele siko ko bala na na mokano wa nzambe so nzamba sepeli te mais yo moko po komi prête parce que avant bala faut ça peu prête soki nzambe pas sepeli nyonso tu nzambe faut sepela mais so mutu mwa mona ni siko alinga bala olingo balisanga MK oui na mutu déranger nga nani kaka ya gabi na nani MK mais à homme d'affaires ya gabi il faut tendre kimia kasi soki pas ochanga kimia mabeza te po dana koma déjà kimia moko vana siko na libala nzambe moko ayebi ya gabi ti siko yo nzambe kayeba wona ezaki nzambe ayebaki wana obendo mona moyen te mais siko ça va nzambe facho maboko te kasi pona yo moko kokate te na okoka na kokate point yango kana ngayeba homme d'affaires donc oko ya na yo homme d'affaires homme d'affaires yaka ya na famille yaka donc homme d'affaires to zela yo yaka na yo kaka ndenge sengeni bon ya gabi po nini te kopesa biso pe ba sagesse na yo wana ozana ngo ebele wana na kati ya tumba ovandisi penda basi olakisa par exemple mwasi kosokola olakisa mwasi boye na bandaki ba prière ati na bande pe ba olakisa ba prière na zwa ba retour na ndeni expliquer na retour ande bazo benga ya gabi tala na bondeli ka ndengo olakisa biso ko bondela tala na moni boye na lakisa ka na munoko pop som poko kango pe feza parce faut oyi kokango oye bango pe bien eza passe mais moi ya munoko kaka ozomona ezo continuer to bato ba benga bato mususu eza ba film mususu ba kufaka na famille ake ko découvrir nde ba nani ba bomaka bango ake ko mona na prière ko na lakisaka ti ba yeko bomela nga tumba chaîne nga tumba ana ba bomio longue histoire moyibi quand même baton ba yebisa inga mobengi bango te bason sur chaîne non te bon MK komoni tango osali mutu mabe
dans les vides, dans les riens comme ça, pour na pire vie na yo. Mutu wana moi un frère zako bimakuna, ne loko wana, azako kabolongo na nzambe. C'est ça. Azako liango na basala nzambe. Azako sana omusana kati église. Siko yo yeba siko yo nini eko yela yo. Donc akanga le chaîne pour s'appeler sa pire vie. Pire vie na ye. OK. Pour ça là qui na pire vie. Yo ozana pour na pire vie. Ngana yeko yeba après. Wana si obundi ozo luka chaîne. Na yeko yeba après nde ba obia bata boîte. Nde bazo yebisa ngai. C'est pas ça qu'on peut passer. Ngapo na ngana kanisi YouTube njo kande teza créé par mutu. OK. Mais apesi bango na maboko ya Nzambe. Nzamba kata sembo. Pour ça que émission mo sepeli ça bango te na kati Tony. Longue histoire. Longue histoire makasi. Donc de l'eau batunyo so baoye ba que chaîne na yo mutu moko kanga ngo pour sepeli ça. Eza nango eza YouTube te. Mutu nde mutasala ngo. Et soit oh, chaîne munene bongo. Léona Bandeli Bolembo officiel. Bo s'abonner massivement na Bolembo officiel, bo tonda kuna bilubu ezo salama. Lokwa naza mwana Nzambe. Ezo kende pe naza sûr que bako s'abonner kaka ebele. Bino so bozaki na Tumba TV. Bolongwa boya na Gabriel, boya na Bolembo Gabriel T. Bolembo officiel. OK. Boya na Bolembo officiel. Bolongwa na bino kuna parce que eloko za sukuna te. Boya na Bolembo officiel, bo s'abonner ebele. Bilubu ezolamba makuna na ebisi bino impossible n'était so bazobetela bino masolo. Mama Bikeko pe moni na. Mama Bikeko spaza na ngakuna, Lovita paza na ngakuna. Équipe à makasi osali tout. Équipe à makasi. Félicitations déjà. Merci. OK, ya Gabi. Lobi na kotumba ngulu. Lobi kotumba ngulu. Na na lubu na kotumba ngulu, lobi ngulu a fresh. Donc bokene ko saboni. Bato bakomona nde batumba ngulu lobi. Lobi ke basi ebele bana ko ma bodamba. Kisaka ngulu, bato mususu basala ka boye, bakomona siko ndenge nini basala ka penza ngulu. Donc lobi de toye ba so bato kisaka te, ba tchaka nini pe ba tchaka. Nini ba tchaka te. Mususu bato kisaka te. Nini bakotana ngulu nini bakotana ngulu te. Pour la fois parce que moi c'est liboke. Na saki liboke. Ya ngulu peka. Mabike kosi mtasalaki. OK. Tayaya. Libala moi koko so na mama nae. Olamba. Moi kolamba koko so na libala, il sala moi mbutu na libala. Zala abonné na Bolembo officiel. Kuna tant papa ya goûter, ye monga bi chérie, maman le kanaki obite ngamo na lambaki. Natalaki na Bolembo officiel. Benga baleki bandeko nyoso, baya ebele est important. Ya Gabi balobi OK na ona elubu parce que oyebe ko ma film te. Na koma makasi. Film nini koma déjà? Nga na koma film bébé. 2 cas pakasi. Non. Na kanti obi na ngade. Tenabi 2 cas. Na koma otala Gabriel nani Gabriel atonda kate. Ona nazaki moi sa modero na Kim sa modero nda. Natala. Otala kyango. Otala ki nini eloko nini Gabriel atomboki. Atomboki atonda kate na yebi. Atonda kate Gabriel atomboki otala. Wani natala te. Na koma ba film ya makasi. OK. Ba démon vivant. Na komba film belé o ebeta kakaka. OK. Ngaso na komi na ebeta kakaka. Parce que nga koma ba film show. D'accord. Na koma ba film show. Donc kolamba on est dans un tremplin te. Oh. Pour babi aux artistes. Ndeni artiste au commune na elubu. Oh, pour na yaya. Il faut ndo tika na mamba film. MK. Oui maman. Na artiste complet, na simba rappel sangu. Na simba rappel sangu. Na simbi sangu kutu mabe ya kalisu makasi. Na artiste complet. Babi ka supporter ko finga po au koti na mambo ya lisangu. Te, mais so finga na fingi odi. Bon onde. Oh. Ngana ko supporter na ngata po yesa ngelo lokote. Ngapi na ko finga yo. Temba babi que bazo finga yo parce que yo pozo simba maîtresse na bango. Te, nga simba mutu te. Na simba na finga netini. Yesa ngelo ni na finga. Kana finga inga no na finga ite, no finga te. Bon balamu kolo beza ko finga te. Te bon balingando ça au sala reproche na miso batute. Te, c'est bon ba sala bazo finga. Ngapi na ko finga na sala reproche. Bon onde gene. Mais babi so yo tiki ba mpe ba tika na bango so yo tiki mama na bango ba mpe ba tika na bango. Te ngapi na sala ka eloko te. Bino ne bo posanga ba question na répondre.
nga sa ka eloko te babi kanisa liboko elesaki yo na ntango ya place te alesanga te ana mbongo alesanga te babi ntango bando bengela patron na wana obanda kozwa mpe mike te jamais otikala kozwa ye moko ayebi ke nazaka na mbongo ayebi nga mona yo na banque ayebi ke nga nazaka na mbongo ye azalaki mutu na nga mpenza nakota na chambre ne nalali pongi tolali ye po ayapa na nga koti na chambre na nga nga mpe na ndako na ye nabetaka porte te nakoti nakenda banzungu na bandi kolia akobanga te ke Gabriel osala nga mabe nga mpe nakobanga te ke ya osala nga mabe sikoni nde elekani kasi makambo elekanaka eza kaka bato na oyo baofinga nga nasilika nde aparti aka wana oyo ozobenga attaché de presse azofinga nga mpe ezoleka mpe mbala moko te azocontinue tu dis rien ata yo osepela te ata mokie te kasi ebanda wana ti mais babiki bango baréagisaki parce que ntango efali osala la part de choses osalaki yango te ezalaki ntango oke kojouer na SB ntango oye bayi badire na yo échangea comment okoma oloba non depuis kala nalinga sila depuis kala ok leke tu yo ozotalanga kaka boye ezongisana bato banini ya kala ko ok epa nono naloba te baarchive akala nanu kutu bango basali no bagroupe te no basali kutu bagroupe te baza mpe na bachaîne mpe te oui nga banda kolinga sila depuis depuis nalingaka je na ye tosina na ye bacontrat je na ye tosina bacontrat partout tosina contrat tozala na ye à part kapa Top Vision. Mais tant que vous pire na maman là-bas, il faut quand même poser un tendance. Non. Ça c'est pas moi. Non, ça va bon côté. Non, ça par rapport à quoi? Nga na kolinga bino bombale bozala mabete bozala bien. OK. Si ko sona yene tiko bana ko bomaka muninga na kekuna na bomi okuna ezaki tokote. Non, ça la ngote. Nga na lobaka que non te bomana moto bozala bien tout c'est tout. Mais olinga aussi là depuis quand? Ça fait depuis Kala. Belleville peut n'aller depuis Kala. Est-ce que relation amine kozonga susu malamu ndenge ezala kala? Te. Ba relation ngo nyonso ekufa te. Boka ngai. Ba relation soto mola atomoni mutu bazo so wali relation ezate. Etika ngo likolo. Relation ezaka susu ba relation ezate. C'est relation ezala susu. Mutu nyonso to koma mayele. Ata bosola chaque jour ata bozaka ndenge nini. Nyonso koma mayele. Bang. Ok. Un pied dedans, un pied dehors. Prudence kaka. Ok. Mutu so koma mayele. C'est que mon kili na bino pe ko matata. Bozo na kabino te. C'est ça. Ata pas. Eza ba même musique. Même na bino ba chroniqueur, même partout, même na musique. Eza ka boye. Ozomo. C'est ça. Mais il bouto le biotika kombo ya Bellevue. Après si ordre tika kombo ya Bellevue, il bouto na ordre piangatin. Ana ordre piangatin. Ngapna na ordre PCT. C'est la maman na ete. Après qui c'est la maman na ete. Te, maman abota ye bakufa. Asa maman neta. Ya opesa na ordre te, ngapna opesa ordre te. C'est sa maman chérie, ndinga bengaka. Eza ye, pas moi. Ça biso otiki kombo na ete ya osongela kayo. Siko so azongile, siko zela nanu zela. Tango azongaka azwani. Kasi ndo yoka pasi pour finga. Na pasi ngai butaka finga nganga na yoka pasi. Jamais. Muto afinga ka muto soko finga déjà les cas déjà ba ezalaso na impacté. Ko finga soko eleki. Bat ba mona ka ozo finga impact ezaso te. Exactement. Ozo comprendre. Biso to finga pa pamba te, mukona ko finga elati mokili. Ezui forme. Awa bakata pona finga te. Na yaka ka koloba vérité. OK. Ozo comprendre ngana ki zengi te pona le kaka na yaka ko finga mutu. Non. Nazaka ndeke non ce côté mo balandisi ko finga nga. Na comprendre que ezana bato ba pesi loi ba finga nga. Ndenga pe na fingi. Et puis ça me rappelle loi. Ezalaka te. OK. Ezalaka. Po yo otala émission na nyoso. Ozo tala ngoti. Akasi. Ndenga pe na yaka na fingi. OK. Soki ezana esala mi na ngote. Na vai na ngati. Sikolo kwa na kene ko tourner na SB. Ba pesa yenga nini? Or. Ba mina ngazo ba bijou ngo ke na ngondako. Mais ça li bango pas si vous ba pesa yi mutu na bango.
Té, nga na ko tourner partout, na ba na ko tourner partout. Oh, mino so ko benga nga ya Gabi ko tourner nga na ko tourner. Naza professionnel. Il fallait défendre à bango pe. Naza professionnel. Té so li kambo bango baza la bonne raison. Pourquoi pas na le bakeba na raison? Bon, na lo bananga ke baza na raison, na lo bananga lo bananga. Mais na makasité. Simple pour ça mon nanga moko. Mtafuta nga na fin du mois zate. Akamwe. Ba mission so babi ke yo dia mo ya patron na yo de lo beliate. Té. Na dia net ndenge ni. Na sala mariageité. Ah. Baliaka na mariage. Na sala anniversaire té. Baliaka na anniversaire mariage. Oh, net isko na ko senga net ndenge ni mbonga garantie. Bon ataka ke petit nanga sauver nga na futa ndako. Ngai Gabriel. Ha, oyebi lo lendo nga na nango te. Ngai na senga mtu mbongo na futa ndako. Na zangi yango nga na kabaka yango. Ngai na kabaka yango. Nga na kena bamboka msusu tuna be bakata ba oyebi so ba kesa shongo na kuti mutapasi na tinde mboka msusu. À quelle place est retrouvé? Yondo linga o filmer te. Na osala ngote? Kende Afrique du Sud. Kende bakara na solo ka mwa bato mo be Gabriel atinda koto tala biso toza batako lo baloba mingi te. OK. Lukaka ba BBC de Djobour na ba mema yo tia micro. Ba biso ke sona koma awa se ya Gabi mta komsanga ya. OK. Et puis suki wana te mbongo ndako, mbongo akolia ozotinda. Ezokende. OK. Chaque fin du mois. Vous comprenez? Biso to bata ko lo pampate ndeko na ngate loko te. Membre famille. Membre famille te, école moko te, mongo te. Mais na sali sali ngo ebele. Ebele, surtout ba orphelin. Surtout ba orphelin o bazanga tata bazanga maman. Et là on est des ozanga. Bon. Nani boyaka, jipe masamba za témoin nanga. OK. Na pesa mbonga mutu suna kuta orphelin moko boy aza pas grand nani pas grande sœur nae. Allez, mobala grande sœur na kufi ba bengani bango. Ba iba bokola ka bana na mwasi. Bango bakene. Na kena ko kutana nae. A expliquer nga ba problème, expliquer nga kana oki mao. Jipe masamba zo mbongo mema Afrique du Sud. Akena na Afrique du Sud. Akenda. Comment sala? Akoma osala mobali kitoko engambe. Comme si on des bombes roti de. Vous comprenez? Biso lo barate la rayo makasi hein. Po bato bakamora succès. Ngana ke ko senga mutu mbongo ndako. Babe bando senga mbongo ndako. Ngai Gabriel. Ah Yesu nzambo azana likolo nzamba bolia. Ngai. C'est que mission asuka otali. Ngai. Nga Gabriel. Jamais. Et puis yemo belle vie za consciente. Muko ngana ke ko senga belle vie mbongo ndako. E banda boni. Ha. Totango beli obengi. Eko banda ngana beli. So na hôpital na benga mutu te. Tio yoka bien. Na benga nani ma Denise asa futi. Nakamwa. Et pas na initiative plus kutu na ke ko sutuka njoka nde kombo na nga pezalaka. Oh, yebaki. Oui na yebaki na nga te. Na ke lakisa mukanda kuna wabi na nga oh. Non, biso toza na oya yo wa. Donc combien na deux places aux na za deux places na yebaka te. OK. Moni malaise esala nga na kenda kuna. Ba singa ten yo déjà a quartier hotel yo déjà a pe ozalaka. Oh. Mais ba yebisanga ngote. Vous comprenez? C'est qu'on a rebenga nani to liaka kuna na tongo, to liaka na midi, na poko to melaka kwaker. Ba ki papena kitoko. Ma nyonso et aux opérations ça $2,000, et ça $5,000 yo futa note. OK. C'est qu'on a rebenga mutu pour mutu ya osali. N'importe quoi. Nga na kepe n'est pas mutu, bien na kepa sila fitela nganda. Bien na kepa belle fitela nganda kumkoni. Na ndenge nini? Nga na lo lendo. Yoko famille tata na nga pa na zwa bango na mukuse na lo lendo. Na makama be, na caractère difficile. Nyonso na zwa famille tata na. Ba rapé ko mama be. Nyonso na zwa famille tata na za lo lendo ko sakana te. Na lingaka na koti saka chicon. Po tellement na lo lendo e balana. To lendo bonga na mbongo. J'ai un compte bancaire. Ah, manga mona zaki na banque na yo ki somme ya gabi. E banda yo bimisaka. Oh, basa. Banque mo bima ba ningana. Ba moni ba ningani ngamo na tali mbongo ekota na bi. Ah, ya gabi. C'est que mikolo ngam na compte na ngai so ngana o yamba yo po.
Nga mo témoin. Na compte na ngai. Nzamba sala nga grâce. Et c'est impossible que senga mutu mbonga ndako. Et c'est impossible que senga mutu pela nga bakisila nga mbongo na futa garantie. D'ailleurs nga za zo longola ndako. Na osenga mbongo garantie te mbongo na ngeza ali na olukela ngo ndako na zui ali na yebisi ko le ponke na zo longwa. Ozela bonga garantie wana te poke nekena la sus. Ngate so liste bato basenga ka mbongo ya garantie ofuta ndako Gabriel te. Ye moko nanda bango asa conscient ayebi. Gabriel te. Babili kola makambo wana. Ya loko yo ngana lingaka te na vie oke ko senga mutu. So mutu alibi aza nango te ale komi ko yinaye. Oso comprendre. Ko tisiketo. Omona seki aza nango aboyi ko pesa ngeza na biloko ngana lingaka te. Siko soko zo sala bongo wana yinaka baninga. Pour rien. Il faut bunda ozala nango. Nga pesa bato ba conseil na pesa ba conseil na surtout luka chaîne na yo fungola. Et coach la ko muke. Voilà c'est important. Oui. Babi on est bakata bobe bana likwa makambo ka ba chikon wana ya ba kosenga ba monga bandako. Et bakata ça. L'émission mon attend. Bobe bana. Bobe bana information on va bobe information bope ça mon bobe vérifier rapide. Na lobi. Mutu moko sali émission na tongo na lingande ko boka batu musute. Na on peut sauf gaza pour rien. Abi ke botu na to tu na yo po ani yo ne bakata bobe bana. Wana mayaya. Tobe bana nini? Ata mukete na respectake makasi ndenge azala kobetanga mbata na répondre dans son saté. OK. Soka Monique na osala mabe alobi na nga le net ndeza ba yebi ke nazo continuer na nga mabe a olobata wa va na motema kankanda. Ngola kuta nda bimis. Tobeba na tobeba nani? C'est ça. Entre tobeba na te. Babi ata mukolo moko te. Jalousie na yo et pas ya yandeko mwasi ezala parce que aza mwana leki azui makambo yango esala ko pasi leki na azui makambo te nga na makambo neti ndeni azui vie quoi abongi azui te non to bongi te azui vitesse na makambo bino te non to bongi te bambongo nga na simba ki nga simba mbongo avant ye siko yenda simbi siko yo te ezaka mama te mama olive kaka te donc confirmer on maxi à lobby mama olive kaka so solaka na ye mingi aidaka na ye mais siko mosusu mo occasion kokutana na eza te ozomona c'est que confirmer on maxi à lobby que succès maxi à bini Natal na ya mams na biso na ya Bellevue eza pas mama olive eza te ke bango basali succès eza mama olive mutasali bango te bango baza ba stratégie na bango ba beti déjà ba succès na bango ya ba ko swana ya banini nde sali ke tindiki bango liboso eza mama olive te mama te ya solo eza mama te eza succès bon ba abonné mama pe muto apesa muto abonné te apesi muto abonné pe te eloko te yazani kaka azani ka pona azaki ka pona ko soutenir biso parce que ami benda na azaki ne ka pona ko soutenir biso ami benda penza muzo beleka mi OK famille ya Jani Fai bato ko boya succès Bellevue sila te quand même faut zanité mama be OK bana succès na bango bana succès na bango donc au maxi lobby eza pena ya solo mingi te bana succès na bango bato to chama na munoko te abino bo ngai na loba la vérité vous comprendre na loba vérité bana succès na bango abiye solo bien ça succès ça succès ana kishasa na poto te kishasa ndene ko ça succès na kishasa ando sali soko tele o tambola bato ba olanda yo otiki pena nguma ko yango maxi lobby succès ya poto te succès ya poto eza différent na succès kishasa yango yo mto sala succès to bi ko sala succès na poto na kishasa yo ndo tout no succès ngo za différent succès ya poto eza différent na succès ya kishasa différence na ndene parce que bana soto kishasa ba koma otala njonzingi bana soto kishasa ba koma otala njonzingi OK mutu no soto sala njonzingi c'est qui a un succès ka pena kishasa na poto pas na na poto pas na donc so na succès za mbala mo na poto na poto za pena parce que nzo sa njonzingi na tout le monde otala bana so ba koma ba YouTube na ndaku bana so ba koma otala ba film oye bana kaka et ba mentalité mine za différent parce que il y a ça 15 ans na poto boza mentalité mo te mentalité c'est quoi manière d'être ndenge na ya ko réfléchir ndenge na osala ba film lelo ils sont différents parce qu'il y a eu conception ndele 15 ans na pas ndele te
Avant dîner nanda quoi, à quelque chose ça théâtre pas mondele ten. Ah? À cette théâtre pas mondele ten, pas la conception mondele. Ah, pas la conception de face à la théâtre mondele. Ah. Neti ngai na tourna na mindele. Ah. Au moins na esa bino na lingi lumière. Na lingi lumière pour na mona ba lumière. OK. Nous omon. Mais ça la porte ezate que il faut yeba nini. Non? Il faut tourner na bango pour yeba moi. Tourner oui, so pour tourner na mindele pour yeba parce que ma mindele ba salaka. Vous comprenez? Mais Mbutu bino bozaki na ba organisation ya matanga ya Jani et tout ça là. Mbutu ezoleka entre famille ya Jani na Maxi na bana na katikati bakoti bino bozo réagir te ponani. Ndeni. Na yebi na matin. Oyebi te. Nsamba lola likolo. Na yebisa ki onga na bina talaka na ba biloko na bino te. Nga talaka na ba internet planète nga vendre la naga novelas. Oui que bana baza pe en danger parce que Maxi azo défendre bana. Bazo mbongo wani zo mona na te na maboko bana. Famille mbongo obatikaki famille on dirait neti meli bana siko esali moi eloko moko na katikati esali que Maxi contre famille ya Jani bana siko batikaki na katikati parce que oyi ya Jani aboti na bana na basi et comme ezande boye mais bino bo réagir karaté ngana yebi eloko bana ngo ka siko dabo tsundo bango mais bapesaki mwana il y a des voix pesaki mwana na mwana 500 €, mbongo mso yaki sima bapesa sous 100 €. Bapesa ki mwana na mwana. Bino bolongo na bino. Charge comment? Kapo yeka mtawa défendre bana na ba émission. Ko défendre ndenge nini? Po amone ba. Mbongo yaki bapesi bana 500 €. Na miso na biso ba ekai na internet. Après ba bakisa bango 100. C'est qu'on a évité mbongo ngo soki mbongo mususu ezalaki je ne sais pas. Tezaki $10,000 maman Denise ayeko tika pona matanga ya Jani Fai. Ba yibana ba à part enveloppe. 10 000 ekoyaki. Na ebite. Bo bino bana yande wona bino kasi ko dabo bokisi. Ngape nazoye balanga teke mbongo mso yaki. Na ebi ngate. Ngana bika mbongo ba nani ya divorce yaki nango wa partager yaki. Ka yango nande yeba. Yango ka ngana yebi. Nsute. Et vous savez fort quand même beaucoup na le botiki la ka Maxi. Yango Maxi alobi tout atana ni akufi ya ya sute. Ya gabo se kali. Abi tout atana Nzambe yemo ka kufi ya ya te. Wana mtaliboma. Abi ya ne sute. Abi atana Nzambe yemo ka kufi na Kishasa ya ya te. Atana Nzambe kufi na Kishasa ya te. Oh, et c'est qui si obédé ni agabi. La sécurité, pour vacciner à mutamutu. Atika na makambo wana mama ba famille wana akotika. Akota te. Atika. Atika na ye. Sko bana na ba famille yango abiso ezalaka boye ba désordre ba nini. Ozomona, so mbongo ye mama mutu elongwaka. Comme ce qu'on m'a mbongo. Vous comprenez? Donc atika na ye. Abima makambo wana azonga ne poto. Azongi déjà. Ah, félicitations Maxi zonga. Atika mama. Atika. Na ndenga lingela ki ya Jani bono botika. Te, biso soto linga Jani. Atika. Basaka tana bagba ya yanzi. Atika. Ami benda. Eza makamsusu eza famille na binote kokota te. Ozomona biso ba Gabriel oya moto leka pe be mission meto tala ngona musika. On va on. Ngapo na l'essentiel quoi divorce azaki pena mayela kaboli mwana na maboko. L'essentiel ata mwanda mbwana sava bato bakolandela na makambo eza ba mao. Bongo ekotaki nga mwana na nga zuite ozo comprendre ba bisote. Etali bisote. Yo lobi olinga mwana no pasa théâtre na Kishasa. Déjà geta salarati. On soutenera na théâtre. Oui, oui. Mais nazo sepia na pembo dire merci à comment na maramne msusu. Akoma na mamususu pona na mamususu mingi penza akipango penda lisote. Mozo mona ka avenir ya théâtre na Kishasa eza bien. Makamuni azo sala kuto azo mbongo bien que le théâtre. Donc c'est pas une peine ngati théâtre. C'est que ça qui ne s'engote. Te atiki na été. Soka bengi ya kenda na ye. OK joueur na. Joueur na ye. Ba benga kene mingi na SB ba benga keti. Si la benga rati. Ah ya Gabi oyo funa bonga mapona tuna ye. Makambo zo leka yo baka ozo yeba te. Nga za ndenge. Ya solo. Nga ka sona tumbi mboko na pesi mukongo. Bongo sana yako koswa yo pa. Na ngata bisu pamba. Encore pe na koti na dossier moko très sensible. Na bongo sa mwanda.
Maxi, bah, il y a 20 000. Hein? 20 000. Bah, il y a bon. 20 000. Bah, conduire. Bah, il y a 20 000. Oui. Nandé. Alors, on va le $20. Na évité ça, même ça n'a pas été versé. Moi, il y a 1000. Tu as 20 000 balles. 1000 carats. Ngai na yo ki ba biso ki $1000. Bon na yebi pe manani ba omoni pe nani bakangi moyibi. Na yo ki kaka. Que 7e barra mutayibi bon. Oyibi na ka entre bino. Siko ekoma kindeni. Kasi azo conduire atie mbongote. Ouais. Siko aza attentionné na so ozo conduire faut avoir vraiment attention place. Oui ba kona ba moto comme ko bimela bato liboso. Yango siko tant d'être très concentré. Naza pe na idée te que yo gabi o conduire nga pembe no za na idée te que nga na oyiba yo ado bazai bomba na kata voiture ba na kata voiture siko tant to kiti to comme place fallait to comme mbongo mwani te siko to yeka biso mbaye c'est que na yibi ngai mire et yé pe comme le mire t'es tombé siko bien te na comprendre te est-ce que ça qu'on a kati à quoi ça on a kati à quoi ça bon la kati bien abumba ki bena je ne sais pas bon il va entre bino na comprendre répéter au bon na ko to mambo na moni on appelle un conseil après ça na conseil te nazala kité na ebité soki ezalaki combien na yebi pété nga na yo kai babi nanga soki $1000 mboka ba séjour parce que nde ozo ba 20 000 nde na izo bouleverser nga muto boto zonga ta na 1000 kasi bon 1000 nde ko yiba ma 20 000 te MK po muto azwa 20 000 na sac eza pasi hein boso na enveloppe en enveloppe abendi enveloppe 20 000 en enveloppe ngo eza ndenge ni yakaki siko obimisa ngo ndenge ni même tu nazo conduire siko 20 000 enveloppe akaki ngo tina zo tia boy c'est kendaka c'est très difficile ils ont patient bon mais so 1000 ebima nango quand même nga lo baka vérité neti 1000 ndeko obima 1000 ebima mais enveloppe à chocolat il y a 20 000 MK nga yo te na kumba kati na yebi yo bien na mambo kumba concentré ce que misu na biso bato awa emonaka oui na songe na awa pe emonaka babe on liso ndakala siko saki oyo eza na 20 000 il faut ezala prudent faut la pembeni mingi siko ta mutu azobimisa enveloppe chocolat ezomonana enveloppe ya noir te le chocolat ozomona eza pe monene parce que 20 000 eza ebele ozomona donc na 20 000 enveloppe on est les te samba monango mais na 1000 les kanango ebele 1000 ndeko oleka parce que to kitaka na 1000 kasi tozongi na 1000 est-ce que koko yiba moninga no 1000 ya séjour neti nga na sango te na sango poni yanga te za yanga te baliaka yo eza ya yo swele ko eza ya yo te eza ya yo te ate moninga na passe ozomona yo tie moninga na passe akemba mbango azalina na mikolo fala sala keimba bayiba ki ona ndako te na mutuka yaya aye ko comprendre ne na ndako Seigneur Jésus ouais yango na mona zaka kanda to soli pe bien tin ya solo wana to soli pe bien tazaka mwa kanda likolo akumisaka nzambe pa msudi kamso pe lingaki ya bongo wana esombi nango ke nango OK yaga bicho ko na komi nanga na suka balobi bio ozui place pour na otalama na conflit eza entre Mam Sila na Bellevue ya bolingi te kimi ekota place ni kaso zo po oko mama ko talama po tumba tumbeza te tumba ko tumbe lali tango ngana zo talama tumba ezolanda botutinda ba tournage wana yebipe yaya nalisi ko tango lali wana oyo kutu ezosala makambo te esa makambo te ponga mona nazo lembisa babelo ezosala mwa mikolo na lembisa kimisaki déjà moi succès na wana eloko ezongisa ezaka komba bela te komba bela conflit oyo zo entretenir te ngai kutu
ngaso nazo solo là na solo toujours kimie kota vous comprenez ce qui nga nazo solo là ata soki tozana bato to beta masolo siko nga na kokolo ba kimie kota mais la pena bato mususu balingi kimie kota te pona ni balinga te parce que bozoli apeka wana ti mais internet na bilope botala ma wana kaka bozoli aka wana c'est ça ça aussi bino siko pende bozoli ngate e silati ils sont badani ba chroniqueur tenga ba nga d'accord ici là non bino ba chroniqueur bolingi te parce que soki sili botala mate botala mate omoni problème ya gabi c'est problème yango wana mais ngai soki nga nazo solola na nga so na osolola na nga tokoza penda tovena so na sila to osolola botuna ye eloko na esaki ka yango wana bacha kimia ata bokozonga susu te ke oya so na ndako ya mutu te beza ata ezalaka boni ata na telefone esiki wana ozomona réponse amam ezalaka nga azala na likambo ya mutu te ok ozomona c'est ça nga na posa te ki bakabwana soki ndenge nini te nga na ose basé na 350 terrain 350 koma ko lopango na mbongo mukie $350 benga nga na 089 65 61 779 nana takaza kitisi ba pango to na promotion ezo sila kala te welisa mapango na 350 20 sur 20 ya munene na maluku mekawu mama okokona kuna mabele 12 donc na ebiso nga na loni pondu tala ndenge ezokola na loni si ba pondu na nga ya Congo na timbola manioko na ngai OK ozo comprendre na sala fufu bien na koteka ka manioko na ba saki moko $100 ce manioko ni bimi pona na temps fufu te na koteka ka manioko bongo na 5 parcelles na ozo combien somba lopango na 350 koma ko lopango na mbongo ya mukie toza wana obengi na numéro na nga na kotekela lopango okosombe pa na ngai na tekeli yo ngai na kotekela yo lopango babi répétera numéro moi mami 089 65 61 779 ezate ile na bano pesa mbongo comme koloba wapi biro na bino wapi ni ngai mutu na kozwa mbongo ekokende sike ekokende baola baza misusu kutu bazotinda na bango na ba agence apesinga ka confiance atini na agence so mbongo 10 parcelles ndeko na yeka signer OK et po ba misu bazo babalmela bango mbongo trop bakoma obanga atindele mbongo ndeko na yeka signer azupe mikanda na ye afai na ye pe kimia azupe lopango na ye ozomona aya comme ne pe ko lopango en attendant ozolona na yo parce que na dans 2 ans place wana makambo to apena lopango à 2500 tu appelles le pont à 1500 wana 2500 c'est à 3 minutes na prince 3 minutes na prince aujourd'hui le pont na yo na maluku il y a 2500 c'est 5 minutes na prince aujourd'hui à 1500 OK au monde c'est ça donc on est arrivé à la fin ya Gabi le ba ya suka pone émission à de l'autre côté on a corrigé tellement trop de national wa ko bomanga avant ya tata nzambe ngam na bengi na ngadi ya grâce le ba yela mikila na batindela nga mikila na to osa mikila na ngai ya pensant par respect vraiment bo s'abonner kama massivement na bolembo officiel bakaba kitoko ezakuna eti mikolo na se basé na nga na elubu na li na nga so makambu te na li na nga so ba problème te kaka nde yo zolinga lo ba problème te kaka nde nga pe na li na nga so ba problème te na senga na nga mutu mbongo garantie te nga moko nazalaka na mbongo na senga na nga mutu mbongo na futa ndaku te nga moko nazalaka na mbongo ya maladi pete ya maladi pete nazoka kiso fele so pe nazo na hôpital na benga ka mutu te wana des cartes d'ici na ko benga mutu po bokele ko bomanga na benga kana ngai mutu te OK na ko bima po hôpital na sisi na fa na ndaku ndena bandisi ko koloba ke na belaki OK moi je suis comme ça le bec kuta na mutu fa to sa ne likambu nena ko signaler que te ntala na sa position boy ozo comprendre na kuta ta ko senga muninga na nga mwasi te ponga pe na mwasi mwasi na makambo koleka nga pe naza mwasi na osenga muninga mwasi te atoza ministre na robeto matolo
Soko ministre ndo beta matolo. Neti ba Christelle Vuanga. Wa ministre beta. Neti ba Christelle Vuanga. Ba député. Na ko beto matolo. On a 21 000 par mois. Na ko beto matolo. Vous comprenez? Il mo pas à soka voyager soka yela nga ba sac, yela nga ba biloko. Mais il pas on a 21 mutu nangai. Nani? Asa député. Te la bina ni pas on a YouTube pour na YouTube pas on 21 000 wana. Te, nga na beta sola ya nani ya Christelle Vuanga. Azam ta théâtre de mabokete. Ah OK. Donc beta matolo na bato a libanda. OK. Am ta mabokete. Très bien. Vous comprenez? Ba Kofi Olomide ba millionnaire. Boyo ko beta muto maboke matolo te. Pona ni? Ngana to saka maboke na beto matolo ni. Oh, nga beto matolo te. To saka musala moko. Na beta matolo te. Vous savez gagner à koleka yo. Etalinga te? Na komaka wana te. Pour pas respect. Ngai na komaka wana te ke mutu wana ganyaka koleka nga. Mutu wana salaka boye koleka na komaka wana te na linga te. Na mona munyo surtout normal. Oza nango te biso soto za batu. OK. Oza nango te biso soto za batu. Na komaka na nga wana te ke oy nazana besprit wana te. OK. Na loba ngo mingi de émission na kana besprit wana te. Oba tumsuba loba ka baninga bazo voyager yo kende te. Nazana na esprit wana te. Na zo tiango na mutu te. Po mbongo ngo ezangi te. Obligé. Ozomona ezangi nango te. Siko na mutu nanga nazo tia nanga na nango te. Mukona ko vandisa ngo na mutu je pars. Vous comprenez? C'est ça. Simple. Yana mutu msusu kazuka mbongo awolisa mona poto. Yana mutu msusu azune mbongo avai na ya osani makamne na msusu. Po makamne so to koma ko bomba ofai na yo osani makamne subul bat boye bala bango te. Ba sutu kama. Subulo bat boye bala bango te bazo finga na bango yo. Yozo mela manokaka. O mela manokaka. C'est ça c'est que to komo tambola na mokili. To komo tambola bongo na mokili. To komo tambola ndenge. Kengende luta parce que mokili ko mabe makasi. Makasi. Alors faisons très attention. Système ka ya gabito sa makameto lobate. To zaka to fandi karane. To vano kanye. Mingi nde bongo. Donc on est arrivé pratiquement là. Ngai mutabilo bana nga biloko wana iza ba ya Sylvie Bongo na Baisha. Abi Gabi soko sa makam na yo kolobate. Très important. Zana o vana o kimia. Et puis tellement pe nazaka mutu a kimia ya biloba loba pete akeo naza sa nazo sala boy nazana na sali boy. Tellement que naza pe muta bongo te. Écoute na pe nanga. Très bien. Vous comprenez? Tout ça soka na mokili assez. Nzamba ko uzwa mutu ngo peka esika wuchu atozomona eloko te ya leki biso nyoso tumba moko wu. Voilà calcula nzambe. Ozomona. Tozana biso ka boye, to fai na biso ka boye. Nzamba zo sungane malembe. Nzamba zo sunga nzamba zo sala. Aba ko kinyo sesi ko zali tombola maboko likolo film mezana kende ko zongela kotala. Mosusu ezo ya déjà ba 15 minutes pe de ngona déjà bandi. Okende otala na bi film atoro na zoki pena tango te pona ki très occupé donc si na osala émission na osala que fatigue ezanga nanu mais nzamba na bien na ye na continuer ko loba ke mwana mayela banga raté ba se lève asika na kata esala parce que il va travailler na ekaka il faut échanger ezala te pour nous garder ka première place nanga so zo banga obungi sa première place c'est quelque part il y a un problème avec toi zalaka mutema peto nzamba sambola mingi na bato baza peto nzamba vanda na bata mabete nzamba vanda na bato balingaka ye e basala mama malamu donc motema na biso za la pepele botika ndeko bokela bato malade ya bien te luka nzambe na ndinga solo e sala malamu côté mususu malade leka te parce que bato mususu nzamba réserva bango acha bango à côté mususu nzamba linga basimbete voilà nzamba za na baponami na babianga na babianga exactement baponami nzamba linga basimba bango te to ka babiso ba Gabriel babiso yozo mona kaka akota ko hôpital bobetele calcul balobi azobela makasi balobi ko naza donc c'est compliqué, très compliqué, c'est compliqué pour moi. C'est compliqué pour moi. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc moi on comprend maman il y a des maman molimo et côté on les a réservé dans Nzambe. Donc olanda te ngo mona ka bongo mais na kati compliqué. C'est très compliqué quoi. J'aime tout le monde. Na boya ka mutu te. Na linga mutu nyonso. Ozomona sauf que na makila moto. Nazana moi balien nga famille muso esila te. O fingi nga na fingi yo.
Ozo comprendre est-ce que eza siko moi balien moko boye eza tambola biso ka limwa likolo malgré tout ça ba déclaration mais moi moko ezanga raté identité ozo comprendre yango wana mais nazalaka na problème ya mutu te na mutema nanga ezala raté en tout cas ezala raté OK ezala raté nous on n'a pas de problème côté unandeni nous vraiment on n'a pas de problème motema peto maboko polele toza ba ponani o nzamba tie pene pona réserve ya makambo mikolo ya mama mikolo ya nzamba ochango ndena maboko na biso poto kamba makambo ebele que Dieu vous bénisse na sima caméra na zalaki bongo na Josué na PCP Ivipan batebele Ivipan mbote mais Ivipan mon coach na leli ka ndenge zalaka toza Ivipan yo buko ba ko beto na zuma tumba donc bongo kaka donc tozali sous on appelle les barana batu très difficilement et je reconnais toujours je suis très loyal pour nous reconnaître pas bien faire bande non reconnaître peninga peka non reconnaître que ya gabi pena so alekani na chaîne je dis mamba bien ça la mara donc bongo peka na lobby nzamba mona papa mbola bino na attendant n'hésitez pas de vous abonner de commenter de partager on est ensemble on se revoit très prochainement sur cette même chaîne avec un autre invité sur un autre sujet bye bye